bien sûr. Oui, bien sûr. Nga naza mobikisi Jésus. Nga comme nanga docteur Patrick le prophète mobikisi. Donc naza petit frère ya Jésus comme moi ya nanga. Je donne la vie. Mobikisi. Oui, bien sûr. Yango na ka ko sama sikité. Bato balanda nga ba yebi. Docteur de la parole de Dieu. Docteur le prophète mobikisi. Ayaka ko pesa le prophète mobikisi. Prophète le prophète mobikisi. Prophète mobikisi. Ezali na kate lo bananza meza na promesse ya vie na promesse ya bomoy promesse ya royaume des cieux ya nouvelle Jérusalem na promesse ya lifelo otosi okende na lola ozana kimia ovanda na paradis ya sika nouvelle Jérusalem otosi te okende na Sheol so okufi okende na lifelo lac du feu éternel. Je ne négocie pas avec la parole de Dieu. Ngana zinda na fleuve Congo. Muto abima na kata fleuve abimisa nga tombola nga bwaka ngati na mukili. Tombola nga bwaka ngati na mukili. Nga bwaka ngati na mukili. Kosagana te. Muko musu na lali. Na aja 8 ans na kufa. Na aja 8 ans na kufa. Nazo ba ambike no. Ndenge eza penza boy liweza ka ndenge nini. Muto akufa ka ndenge nini. Pole mata. Esprit na bandiko mata bandiko kende. Tala soko kufe mulili eza kuna. Mulili yako sakana te pole. On ne batela la biso. Oh na moni ma misamo na moni alemo loto. Banyo biso bino bat bose kwa kawana bilo kwa ka koloba. Ba journal lo banyo biso batemwe ba komela ka biso wane. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. Oh, bah, il y a une femme, un homme, il y a le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Bunde vous na contrat nanga. Merci à qui. Bote na bande réunion soba Rolanda Bisso na Sarato la TV. J'espère que vous avez bien Rolanda émission vérité présentée par Paul Mukendi. Moi na soka ba Mukendi so. Ya mukolo molelo na mbeli bino bongo docteur Patrick et Temera na ko beteli solo par rapport ya comportement ya basali na Nzambe. Ezali sujet oyo to ko développer elongona docteur Patrick. Tant dans le bi comportement ya basali na Nzambe, c'est-à-dire to mona makambu yebele ba église, makambu tout basali na Nzambe ba koza la lolenge nini. Mosai na Nzambe akose comporter ndenge nini. Na yebite lelo parce que tout mona makambu oyo bango babenga makambu ya mokili et comment l'église bilateli ya mokili et comment l'église ba prophétie ya lukuta oyo ba mando na oyo tozayo mona na nzela
ceux qui m'ont télé mission dans la symbio dans le boko boye après ce prophétie à vino mobimba c'est-à-dire le est comme une église le rôle la docteur Patrick a le baka vraiment bien aïe baka vraiment ko partager la parole de Dieu toko et on a préféré le lot to me kana ko sola ni moi CG oyo par rapport ya makambo oyo basai na Zambie oyo bako sala to mona ki pe bongo na ngambu ya pasteur Mike Kalambai oyo azonga ki bongo na Kinshasa bayambaki une église na ye par rapport nyonso elika ki na réseaux sociaux mais ele ozo comme sabato le ozo le bisabato na minute oyo ezaki bakei ko vandisa ye na kitu place à vanda ka tango azalaki pasteur kolanda pasteur Mike bien ademsonaki mais tango ya une église yambiye bakei ko vandisa ye na kitu place azalaki en tant que pasteur visionnaire église to yebite ezali malamu to ezali mabe mutu oyo azali na suspension est-ce qu'il y a ko vanda na place ya bongo to développer elongo na docteur Patrick tikena pesa merci na ingénieur Axel wazali bongo sima ya caméra merci na maître VK Debo esprit mon vieux merci na maman Sylvie bayena motema ya papa Guy bayena le conservateur de la SAP italien merci pe na papa Stone Panzu motema ya mama mami Irene Panzu merci na bandeko balinga ngai Chris Mbayo boutique d'habillement fashion designer merci na balobi ya babel le choix de Dieu l'homme de sur mesure merci na bino nyonso merci na famille nanga merci na bandeko nanga nyonso oyo balinga ka problème kendi vraiment courage mes condoléances na famille nanga moko to bungisaki petit sœur nanga merci na ba OP tozali elongo na bango voilà Montréal ceux qui ont même langage nangai fungolanga plateau bandeko ba de vie docteur Patrick bonjour. Bonjour Paul Mukendi, moi na suka ba Mukendi, nzambe apambola yo. Amen. Merci pour l'invitation na yo, na émission na yo vérité. Vraiment na sepelaka na makasi, modèle autour na ba question aux armatata. Le quoi ya na Paul Mukendi ya face B. Vraiment makila wa nizo tambola na kat na yo. Félicitations, merci. Je vous encourage. Aux an étoile makasi, aux an avenir. Nga na mona lelo na ote. Na mona lobby na yo. Tu as un avenir prophétique glorieux. Et nous avons accès à la bonne délivre, bango basalaka ba montage, bango bazo ba image. Nous avons accès que nous ba kende liboso. Au moni Bible zolo baboy. Les sentiers d'un homme juste est comme une lumière resplendissante, dont son éclat va croissant graduellement. Vous avez apprécié la vie. Oui. Les sentiers d'un homme juste est comme une lumière resplendissante, dont son éclat va croissant jusqu'au plein jour. Au monde, il faut que vous ayez au bima, et tu exposé. Il faut s'exploser plutôt, voulais-je dire. Et donc, avenir dans les habits. Ok, amen. Merci. Merci, docteur Patrick Boni, ministère Nankolo, Boni Moussa Nanzambezo, les Kandengene. Merci beaucoup. Je me prépare le 14 avril oyo. Nazo bing sabandeko nyonso tu obalandaka internet ba YouTube. Obalinga ko prier na Moussa Nzambe docteur prophète Patrick. Ba monsieur soupe obalinga kota. Babanda ko prier na docteur Patrick. Moment yangoyo le 14 avril na obanda prière il y a 50 jours. Obangate ba mikolo ko gêner ko zala, mikolo soupe ko za ko gêner te. Pour pas moi rater nos 50 jours à ko gêner te. Et ça que notre ressemble à l'aime sous 10 jours, 14 jours prière, pause, 7 jours à tout le nacé, donc eko sangana. Eko zala, maman na prière, au PC mboa aboy. Et pendant 50 jours, on a thème ezaka aboy. Destruction et construction des hôtels. Oyebi na Kinshasa bateaka destruction des hôtels. Et buka etombe le buka boy buka. Mais bat batonga ratin. Nzambe ebisi Gédéon. Na Juge chapitre 6 verset 25. Albi kende na butu ya lelo na ndako ya tata na yo. Hôtel ya bale zawana. Kende buka yango. Et zo bangombe mibale moko ya bangombe mibale mbal batoro moko azana age 7 ans. Tonga hôtel mosusu kana sika wana. Maka mwana salama kaka na butu. Bat baye ko yana butu wana Gédéon buke ke ko bal abuki hôtel oyo. Allez papa livrer Gédéon poto boma Gédéon. Bituma na butu papa habité Gédéon mwana boko boma ite. Ceux qui bal azanzambe bal il fallait ami défendre. Nden ba buke ke kona ndé ba opesa Gédéon kombo ya Jérubal. Osomona. Donc combat spirituel autour de ça là, ezali réel. Ya mwana programme na nga munene batu nyonso tu balingi
va détruire et puis va construire hôtel mosusu ya sikandi bien. C'est-à-dire buka bitumbeli ya mabe tonga ya sika. Tonga bitumbeli ya sika ya kitoko. Voilà. Soko bato ba buka kaka buka tumba otumbi tia moto. Vraiment. Mais tonga tumbeli bato tonga raté. Yango na Élie le prophète. La Bible dit pour moto ekita ayeko bongisa ayeko tonga etumbeli o ebebaki. Asengbo na mabanga 12. Ils ont représenté le nombre de 12 tribus d'Israël. Boyena bambeki zomi na mibale 12. Bayena bambeki zomi na mibale ya mai basopi. Alibozwa nyama bakati nyama batie bakoni batimo libulu. A rebâtir hôtel. Nde abeleli nzambe moto ekiti. Voilà. So tu comprends bien, il y a thème il y a 50 jours, il y a thème il y a 50 jours, donc destruction et construction des hôtels. Donc benga docteur Patrick na numéro oyo papa Paulé a affiché wana oyo axe benga penza benga docteur Patrick na lingi ke nonga na zangate na prière wana kita moto epela tchaloko na accélérateur parce que ezana bato belé babala mais abotati abali ne meza ne sengo libala te bakanga sengo ba détruire sengo na ye. Alors il faut tout tonga esengo na yo au moins pe que nous a bien na mobala zo linga yo sana kimia et loko le kimia zate papa Paulé kimia le ginyo sona ezana moto muso zo musala mais salaire bimakate bato muso pe bazora salaire mais mbongo ba osala ngo eloko te donc complication c'est complication. Voilà le programme du ministère bo babota raté barobota bo babala raté barobala bo bazora mikanda te po bato mingi balanda biso bazana ba poto okozwa yango ozana États-Unis ozoka green card okozwa yango ozana Canada ozana Europe partout nzambe ya ko visiter yo na 50 jours de prière oyo lokolo na accélérateur et longwate. Vraiment merci c'est-à-dire que bandonyoso bolanda biso boyoki ndenge docteur Patrick alobi ngai elo na ko bakisaka ke soki otie kondima nyonso docteur Patrick aloba ekosalemela yo parce que na kondima yango lelo oyo makambo ebele esalama mais soki ozana kondima te ozomona ngaka neti azoloba maloba moko boye po asepelisa yo vraiment ekozala na impact te na vie mais soki otie kondima liboso ekozala na impact na vie na yo. Docteur Patrick ne bandeli ya annonce na ngai émission na lobaki ke tokolobela comportement ya ba pasteur et comportement basali na nzambi lelo oyo vers bana na nzambi comportement ça sous vraiment kito côté na kolingana to bandana makambo nanu ya pasteur Mike oyo ba problème comme les na réseaux sociaux j'espère que yo peut yebi yango bien pasteur Mike azonga ki na mboka na biso azonga ki na église na ye église ya mbaki ye mais eloko yo kamusi batu tango bazui pasteur Mike ba vandisi place oyo azali ko vendre tant que visionnaire et église tango azalaka na parce que na minute oyo moko a mi pesa ki suspension par rapport ya oyo komela ki yo attaqué docteur pa yo attaqué Moussaï Nzambe attaqué pasteur na yebite bino na ngambu ya ba pasteur mabongisi na bino zalaka ne soki pasteur akwei. Merci na ko répondre na deux sens. Na sens ezali positif, sens ezali négatif. C'est ça. Na ba na sens ezali négatif. Omoni musana nzambe eza bureau na biso te eza ndako na biso te eza ligablo te babenga biso ba serviteur basali maître azali mokolo bilanga le maître de la moisson na musana nzambe toyaka komeka te parce que kuna ezala na bomo eza pe na liwa il était question sacrificateur akota na lieu très saint parce que temple ezaki divisé na 3 parties par vie, lié saint, na lié très saint. Sacrificateur, il faut qu'on ait une fois na année na lié très saint. Na mako na y a ba clochette, ba grenade, ba clochette le la ngmbelele na lié très saint. Parce que lié très saint zaki na voile munene et soko koti kuna ba okango singa likolo. Soko tamoli biente. Okukufa kuna. Ba uta na parvité na lié saint. Pour ba kota lié très saint. Ba ko benda ya partir singa ya kuna. Singa bakanyo na lokolo. Singa bakanga ki wana ba benda oto bimi bembe. Alors eza esika ya kosakana te esika esanto. Omoni kiti oyo batiaka liboso na lié très saint wana esika cher ezalaka. Eza esika ya kosakana te. Basali na nzambe ba mesana esika wana te. Dernièrement tonko mona ke na Facebook na ba internet na ba réseaux sociaux ozotala au moins que nos pasteurs ont un problème na moto ay ko régler compte wana na cher a telemi abano boaka mbwakela na cher
chair la chair est chère. On la donne qu'aux personnes qui sont chères. Kuna vie zakawana. Yesu tango telemi. Alubi boelanga rouleau. Ba ele rouleau ya Esaïe. Alubi esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. L'esprit d'Éternel est sur moi car il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Abani koloba abikeno parole o be chrétien o ekokisami lelo. Ma sekite balbi ke no ba juif basiliki. Pona nini akoloba bongo malobe ekokisami lelo ngai nde o esengeli na kangola. Donc tant que tu termines cher azolo makambo ya vie yena nzamba za d'accord. Ata soki bato baza d'accord te mais yena nzamba za même moral nde bakino ba même langage. Mais oyo komi muto termine cher. Akomi koloba bato akoloba bato makambo bato baza même moral na bato. Maintenant nzamba za même moralité. C'est ça. Donc à terminer cher azolo n'importe quoi. Et bato bazo sepelo ba bien. Vraiment pasteur pas il fallait loba. Dad il fallait loba. Azape mutu. Azabankité. Akobo makamute il faut loba. Bisepe banimito oganga amen. Banipe ba oganga amen. Yoka no kombo bandimi. Na linga ba chrétien. Bandimi na ebité bandimi. Botika bindima ndima. Moi j'aime des chrétiens, c'est ça. O bandimaka yuluba na nzambe bazo vérifier comme les chrétiens de Béret. La Bible dit les chrétiens de Béret vérifier les écritures so ba mono telemi. Ozolba n'importe quoi. Ou bien il faut pas vérifier l'écriture. Ozomon la Bible balbe la conférence de Jérusalem ezaka kita au pesi mambo ya boy ba sal na nzambe ba tomba ba sanganaka pona ko luka lumière na kati ya parole de Dieu. Lelo ezali sauté. Moto hôtel manalier très saint azusa n'importe quoi. Oui, oza d'accord na peuple, mais oza d'accord na Dieu te. Keba okokufa physiquement lelo te. Mais lobe okokufa physiquement mais na molimo nzambe sa bomaki. Et loko leki mabe ezali ko tia bo soto na lié très saint. Bo soto ezandengeni o membo nzoto na yo. Place wana muto auti na ndako na mwasi na bana ye. Alati cravate na ye. Ake ko lukelu na nzambe. Azozela ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Parole na nzambe eya pour sauver. Azamba problème ba difficulté. Tango ko yaboy oyebite soki baliaki na tongo ava baya dimanche oyebite soki bayaki makolo oyebite soki bazoki transport ya kisasa pe awa essence ezate bakangi banzela tout ça bato na station moni muto abundani ya église pas azwa vie yo obanda koloba makambo ya vie na yo si c'était moi j'allais non. Docteur Patrick, tu es mbangu te, tous à côté à Papa Mike. Parce que place. Il y a mon azo répondre. Nabi na répondre de deux façons, non? C'est ça. Ça sont façon positive. Positive, non négative. Non négative. Il y a on a banu na négative. La minute tous à négative. Ok. Alors, bisika wana ebomaka bato. Omoni na temple na Nouveau Testament. Anania na Safira bakufaka na Ancien Testament. Bat bakasa ke no bat balubaka ke no nzambe abetaka na tangwa kala nde bande ko bonga bat mais Anania na Safira bakufi awa na Nouveau Testament. Cet esprit s'est quitté déjà. Apôtre Pierre alubi maloba bakosaki bakufi. Ozomona temple ezesika ko sakana te. Il faut topé ça respect na culte. Ozomona ezaka ateke no na ba pasteur kate même ba yembi. Omona moyembi asiso yemba abimi elo wango pe nazali nango pe na mutu pona tuna yoba pona nini bayembi bayoka ka prédication abimi libanda après akozonga sima yazo ngata ko pasteur abengi po ba pasala moi lobi aye ko sala banzembo net banzembo moko bayembi ya frère Michel ayembi nzembo moko azolo babi nzambe so matanga lokola sili na bilamba nzambe akomi sili zelo ko malamu te sili zelo ko salite nzambe azo matanga lokola sili na bilamba. Donc ozomona comportement bayembi tellement bayembi balanda maté ate bakomi koyemba n'importe quoi nzambe akomi sili loko ya nkele na révélation même na typologie sili est-ce que tu as sili pendant Jésus-Christ sili Seigneur Jésus aide ton peuple ozomona vraiment pona nini bato balanda maté ate to moni nzembo moko bayemba ka soki ya pembe ekobima te na moto na ye nzembo neza nzembo moko eza nzembo ya mabe nzembo moko diabolique oui donc c'est un eza chanson moko très puissant bato ebele soki bazoyoka yango ba ebele surtout na ba église tout ça na ba moment ya prière
bato beso bazoyoka yango bazalaka touché vraiment na saint esprit mais koyoka yo olobi ke eza chanson moko diabolique nayebi te mais kaka koprouve biso eza chanson moko diabolique na ndenge nini. Ok, merci beaucoup. Mon papa Paulin. Awa, tout ça l'émission vérité. Vérité, c'est ça. Tout ça on a droit à bombarder. Refrain anzem, on a chanté. Refrain anzem, ni message vendre na refrain anzem. Mutu mususu akukanga lem susu nzem mobimbate mais okanga refrain. Refrain, oui. Tant yo lobi suki ya pembe ko bimate na mutu anzam. O changer doctrine, o BBC doctrine, o lobi mabe. Ba pasteur il faut to sanctionner mutu ya boy parce que bible zolo baboy nzambe tant jamoni ba lobi jamoni missioner ko ngenga na monoko ne ko bimisa mopanga alati ceinture ya or makolonize lokola airain o ezalaki lokola mutu azikaki na kati ya fournaise parce que ye wana mutu akende ko bimisa Shadrach Meshach Abednego na kati ya libulu ya moto c'est ça. Tant que bimisaki Shadrach Meshach Abednego na libula moto bible zo ba keno 4 personnes wana ba bimisaka ita tikala na libula moto po ayebi keno lobby problème kenda koleka na moto ayebi keno axe koleka na moto ye faut tika na moto po moto ezik saote ya ngona bible zo baboy vous traverserez les feux ne vous consumeront pas vous traverserez les eaux ne vous submergeront pas parce que ye wana tikala kina kati ya moto yangwana bazobenge les faits dévorants ceux qui moto à satan poésique ça yo y a côté les moto ne ko parce que là il a plus que moto ça plus que moto wana siko Jean moniye azali na suki ya pembe wana na apocalypse azana suki ya pembe ser Marie Misamu nzambe apambola ye ser Marie Misamu imba ozana suki ya pembe babengi sagesse oyoki Marie Misamu sel na nzambe. Nzambe apambola maini samba. Félicitations docteur lokola tozali bato ya media toko lekisa yango boyete koyebisa bato ke c'est Rit Misambu azali na concert à na showbiz na bosani vraiment date est entre le 6 juin si je crois le 6 le 9 biloko bongo mais concert ezali bokendeka na ba page Facebook na ye bandona biso bozali na kati ya Kinshasa c'est-à-dire que tokende penza kokumisa nzambe elongo na Rit Misambu wazali bongo mwana ya Kondo Marie Misambu atikela biso komona mwana zola naka toujours lokolo ya mama azo adorer toujours nzambe bayebolingaka penza tokumisa nzambe bozala elongo wana tokumisa elongo nzambe na bino na Rit Misambu. Docteur Patrick oko continuer. Omoni ozana suki ya pembe babengi sagesse ozomona nzambe apambola Rit Misambu mama na asaki musala makasi sikomoni Marie Misambu bato banomona lokwane ti loyenge azali ne courageuse mais azoye makambo za na kati ya parole de Dieu nzambe bamona ye azaka na suki ya pembe elakisi les rochers des âges yende paka na mikolo akonuna te abongwa makate alors yo sala nzembo oloba keno azana suki ya pembe te suki ya pembe ko bimate na motu na ye donc ozo ignorer c'est ye à contredire à contredire parole de Dieu. C'est une chanson diabolique à contredire parole de Dieu. Alors ceux qui a pembe ko bimate bato belé a roboté alobi on a sens boy sans ezate sans te apparemment ba ye peut pas partager biloko mabe na tout mais oui bazo ba kono na lié très sain otoninga nazo répondre ba côté négatif tozana na négatif vraiment merci docteur penza banero bolanda biso j'espère mtutu azozo par na une émission ozomona tango yozo dénaturaliser nzambe ozo longole na ba qualité na ye olbi que nous ana suki ya pembe te ozo longola ancien des âges les anciens des jours les rochers des âges ozo longole mpaka ya bampaka ozo comme ces jeunes babi mpaka na lingomba paka na lingomba ezali ka mususu mpaka ya bampaka ozo mona banzembo ya ndengo wana mutu aboyi azana papa mulimu mutu aboyi azana pasteur baza ba mission ba bane ko kima ko bima libanda azu inspiration na diable ale nzembo ne koti na kati église siko mon ba pasteur il faut tozaka ko sangana comité commission moko boy ko sanctionner ba nzembo boy ezo kaneti frère moko ya Branham awa ay ko sala ba erreur seulement seki azo ba que non Jésus-Christ a arrêté sa course
en entrant dans un corps humain appelé William Marion Branham. Donc Jésus-Christ avait arrêté sa course. C'est que Arrêté mission na ye. Yesu asala sauté à côté dans les autres Branham comme ta comme ça les bateau. Ah là. Wana vraiment côté kuna bandi na biso ya église na ba mbungu. Frère nani oye mon frère nani likofo. Ozomona. Donc c'est compliqué. Bablo kwa ndengwa omoni ba pasteur église. Nzambe apambola pasteur Kankenza, Nzambe apambola pasteur Jean Bosco Kindomba. Ba telemela babiki no ba nzembo wana bete sur l'église de réveil te. Et ba nzembo ndengwa na église de réveil et beta kalisute et kita to ya ba nzembo wana beta alisute. Pona nini à cause ya biloba loba ba n'importe quoi. C'est que ceux qui kolanda bien bandi kona biso ba yembi ba koma ko zo trop ba parole ya mokili ko yembela biso na ninga bonzambe. Banzembo ya bato wana ezozala penza inspiré te. Ozomona ezozala penza inspiré te. Omona mutu azana shiri na ekuna azwi nzembo wana abalusi yango ekomi ya nzambe. Ayembeli mwasi na ye. Dernièrement euta koleka pasteur Momo banzembo to yembaka ya bolingo wana nzoka yembelaka mwasi na ye. Kasi ngona zo bate ebanda pa ya pasteur Bombete. Ebanda même ata pa ya ba msusu wana olingo na linga yo susuye. Eza no banzembo donc compliqué. Ekoti makila misuni pe mayo. Ataba sangisi mabanga talo a Congo ekoko kanate na bolingo na pesa yo. Yango na benga kayo ma susuye simbanga loboko tokende mboka yo. Mboka nini? So avani na se amo ba challenge mwana Nzambe ba mo love na bango. Nzambe azamu to ko sakana te Jésus Christ. Vraiment. Jésus azobabi si vous voulez prier, entrez d'abord dans votre chambre. Fermez les portes et dites ceci. Notre Père qui siège dans les cieux. Nabi ciel t'es les cieux. OK. Parce que la Bible dit les cieux des cieux appartiennent à Dieu. Il a donné la terre au Fils des hommes. Il y a les cieux des cieux, il y a les ciels, il y a les cieux. Différence entre les cieux des cieux, na les ciels. Là c'est dans le bas on a une mission sur le link non to parler mais parce que na lingala ndeza compliqué. Na lingala ndé muto comprendre te. Oh Yesu abisi moyibi abiki non aujourd'hui nous serons au paradis. Yoka interprète sur na zote en français. Yesu abina moyibi to okena lola. Jésus Christ siège dans les cieux. Yesu avani na lola. On va aller au ciel. To okena lola. Lola. C'est-à-dire place lingala na lingala ndeza na complication. Donc na français les cieux des cieux, les ciels au singulier. Vraiment. Et le paradis, Nouvelle Jérusalem, Sheol. Donc, la différence, ça va être Sikawana. Il fallait regarder Dr Patrick Azala. Alors, confusion, Owana, et je salamana lié très sain. C'est ça. Alors, autunaki ndeko auti ndeko Mike, auti na putu mamoka ye bavandi si na likolo. Yanga nikuta vanda na kachaba. Négativité. Omoni ye angani kolanda ka sentimate ndeko Mike kolanda sentimate. Peuple bako bomisa yo. Respecte, honore ton Père, qui est Dieu tout-puissant, le Père céleste. Parce que Moutou normalement, il y a 4 pères. Moutou surtout. Ou il y a chrétien, il y a 4 pères. Il y a un père biologique, il y a un père spirituel, il y a un père de la foi, il y a un père éternel. Dr Patrick, au côté place moi bien pardon, toi tu as moi en parenthèse na sujet na biso, to fungola na moi elo moko na loko utukolo ba 4 pères. Père biologique, père spirituel, père de la foi, père éternel. Parce que mekano parce que batebele déjà tu ba déjà kaka père biologique na père spirituel oyo. Père éternel déjà ebele ba koza la toyebi, mais mekano ko expliquer biso des pères oyo. Merci beaucoup. Père spirituel, Azanan, Azali moto oyo a semé biloko na kat na yo. Apôtre Paul Azobaboué, si j'ai semé en vous les biens spirituels, c'est une grosse affaire de moissonner dès chez vous. Les biens spirituels, les biens temporaires. Alors, si j'ai semé en vous les biens spirituels, donc Azo semé les biens spirituels, les pères spirituels qui sèment les biens spirituels.
les pères spirituels existent. C'est un papa qui te parle des histoires spirituelles. Mon Bible, oyo. Ce que tangi angoka yomo ne wana o comprendre te. Le la ministre de finance ya Éthiopie. Et Nick Éthiopien, ministre de finance wana. Azotan la Bible na désert yemoko a comprendre te. A comme na livre ya Esaïe. Place bakoma babane comme maye on l'a mené comme un agneau à l'abattoir. Bazo memaye bakati kingo. Azo comprendre te azo tan makomi wana yemo comprendre te. Ah bah ezanini. Ezanini siko nzambe bisi diacre Philippe. Philippe on a zali moko ya ba disciple à Jésus moko parmi les 12. Nzambe bisi kende na désert ezala mutu moko otanga makomi kuna a comprendre te. Aye na désert. Abani ko expliquer agneau wana Jésus Christ. Immolé, il faut que nous bakata ekingo akufa pona bato. Oh! Ministre de finance, mutu atanga mais a comprendre ma comité. Et diacre Philippe tango expliquer yango. Balui que non ministre wana Enik Éthiopien ayoki mutema moto ma ezaki pembeni wana. Abi oh, ma ipeza awo. Na ko zo baptême te, ba baptiser bazinisi na ma ya ju baptême. Malamoko diacre Philippe alimwe, apumuki, alimwe. Akobi mana ville azote. Et à expliquer makambo spirituellement. Les pères spirituels existent. Ndé on a mona que non. Nzambe tanga bengi Moïse. Bible zo que non Moïse vit les buissons qui se consument. A mon buisson zozika. Ba Bible zo que non Moïse fait encore les détours pour voir les spectacles extraordinaires. A mon yango me balu ki pa mona lisusu. Bato ya molimo baza bato ba mona ka double. Yango to mona bomoto boto mona pe na molimo. Ndé yango ko mona na pesa biso ba vision. Ndé yango pesa biso ba message en nzambe. Ndé nzambe ko lobela pe biso to retenir message, to transmettre message o ekozala tantôt parole de connaissance, o ekozala tantôt prophétie. Ekozala même pe les dons de parler à langue ezo senga interprète azala. Wana papa ya molimo. Ndenge moko Paul azaki na Timothée. Abisi Timothée abi Timothée. Pour Timothée abongolaka de motema azala déjà mo Kristo banakala na mboka na bango andimelaka na nzela ya mama na ye. Apôtre Paul a eu voyage missionnaire pour la première fois. Aye pour la deuxième fois. Mais azoka sangwa Timothée que non c'est un bon monsieur. Ndé ko récupérer na deuxième voyage a juillet abandi ko encadrer ti a commis papa ya molimo na ye parce que a enseigné garde les dons que tu as reçus par la prophétie et par l'imposition des mains. Oh, vous avez imposé ma beaucoup. Et un makamou spirituel, papa nanga. Au père de la foi, té. Pour battre balbagoté. Papa moulimo azaraté. Ka papa de la foi. Yoka jusqu'au papa de la foi. C'est ça. Bible zolbana Esaïe. Nzambe azoyebisa. Esaïe, bo Esaïe, sabana Israël. Ayez votre regard sur votre père Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Biso nyonso tokoma na kondima oyo na nzela ya Abraham nzambe abengaka Abraham. Abraham andimaka kotika mboka na bango. Kobima kokende sika oyo ayebi te. Va dans les lieux où je t'indiquerai na futur. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Nzambe azopesa ba promesse toujours na ba futur. Muto ndengwana yo polende zabo tika ndako tatala mino papa mino zamba galerie banane tika kende nzela bando nupete kende kaka après ce direction pété te tala ba risque ezali Bible zoba ayez votre regard bino peuple oyo c'est votre père Abraham. Bible zoba que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Babi que non celui qui combat Abraham Dieu le combattra, celui qui bénit Abraham Dieu le bénira. Ndé yango ko no ba nation beli ba comprena na bango na Israël. Ba américain zo mona ba tinda ka dim na bango na Israël. Ba allemand ba longola ka dim na bango na source avant ba futa ba si ba longola ki dim ba kati dim ba tinda na Israël. Ndé ba ozala puissant ba ozala fort. Ozomona. Alors Abraham ndé azali père de la foi. Biso nyonso foi même ata Sarah ba to albaka parce que non foi il y a Abraham ne ba okumisa mais ba bosa na Sarah. Soko tangi na Hébreux chapitre 11 verset 11. Bible zo l'appelle foi ya Sarah. Bible zo ba que non étant devenue vieille, Sarah elle-même s'est rendue capable d'avoir une postérité.
Sarah yemoko mikomi sa capable ya kobota. Quelle fois babi a commis vieille. Hébreux chapitre 11 verset 11. Elle s'est rendue capable elle-même d'avoir une postérité. Vraiment. Yang mona utawole bana bandelia na batuke. Tchako ndimana nyonso docteur Patrick Akoloba et couper ses mille. Mais ceux qui ont comme ba parole, comme néolanda ba émission nyonso. Le wala bo message na ba émission ba délire, bo message na ba nini. Vraiment, ekozana esika kati na uti. Tchako ndi momoni ngai. Docteur Patrick, continue vraiment. Continue. Donc, il y a un n'a expliqué Père spirituel, Père de la foi. Père éternel, les Nzambe. Nzambe abisi Moïse, Moïse. Tant on a bimilaka Abraham. Na bimilaka Abraham ba nobe nganga kombo ya Dieu tout puissant. Mais et pas na yo Moïse na Exode chapitre 6. Et pas na Moïse tala kombo o bakobanda ko benga ngai de génération en génération kombo nini éternel. Éternel la kisinine moins l'infini du temps plus l'infini du temps donc moins l'infini du temps azali OK na moins l'infini kaka ozongi sima azaka éternel OK na plus l'infini du temps azaka éternel voilà comme on est ça là bien habita la comme on a banobé de génération en génération voilà Père éternel et puis Père biologique. Donc voilà la différence entre parenthèses. Vraiment merci. Merci mais bon liker vidéo, bon liker vidéo et bon partager cause la égoïste était. Vraiment. Cause la égoïste était ya okanga vidéo parce que biloko boye faut qu'on partage ngo découper ayoka. Tango yo mozo ta l'émission yo mo penzo sentir te partager les peines de comme sous. Partagez les peines de en Afrique. Partagez les peines de en Poto. Partagez les peines de partout. Partagez les peines de à l'anda penza parole. Parce que tous les penza na temps oyo, il fallait moi dans Zambia comprendre qui est oyo yazali. Vraiment docteur Patrick Nzamba pambola yo parce que penza ozo fungula makambo ebele oyo muto ayeba kité azo comprendre yango. Parce que belé lelo to kumba marara na père spirituel na père biologique nanga to yebi makamsusu wana vraiment te. Mais quand vous sentez que loba, j'espère que vous allez comprendre vraiment qui toko. Mais pour la pasteur na limité na église mobimba. Ba sangisi mbongo. Ba tindi yango pour la construction ya 3e temple à Israël. Ba zo reconnaître nini na kati wana. Ba reconnaître père de la foi Abraham. Soko pa mole Abraham, okozwali pa mole. Okozala béni. Ba sangisi nzambe pa mola pasteur wana. Mwana tanga komona ezate. Yo kaka ngaite bino pe basana Nzambe bon lelo basana Nzambe alors makambo baki pona ya réponse wana na négativité donc ndeko Mike fala tika na kati ya foule peuple oyo bako bomisa mutu peuple bako za bato sentiment yo nde mutu okamba bango tango se retirer au sali malamu au similie liboso na Nzambe Nzambe kutombola parce que Bible zoba que l'humilité précède la gloire. Bako vani son allié très saint. Cependant, yo moko mi suspendre nano reconnaître ma bena yo. Vanda nano. Ndeko Mike vanda. Zela. Na ba missioni okozonga sikoyo te. Nzambe pambola ba église ya missioni ba pentecôtiste sentiments za la kate. Okozonga sikoyo te. Il faut au vendre aux zéla. Au moins, il m'a bien moukambien. Bible zol baboy. Reprocher ceux qui prêchent devant les gens, afin que les autres soient éprouvés de frayeur, de crainte. Parce que donc reprocher ba obate yakana miso ya batu. Po boba tika libabanga. Il faut ça le lokomoko. Pour na ko lakisa ke no ngamoko mokambi. Na koya ki na za exemplaire, na similé na vandi, na ban. Bate yangai même pendant 2 ans ou 3 ans tango ko zonga nde bato ba ko mekalisu ko sabu zoba bango ko réprimander bango ba ko banga mais ce que nous landi sentiment ya bato okumilukela liwa libabe libakala lisuma botutu bolozi manganya passe vraiment merci donc voilà en quelque sorte na internet awa bato ko la biso toujours ko sala sentiment toujours ko ba parole de Dieu
peuple na nzambe bazonga na kati ya parole bolinga parole tala lelo ba prophète bakomi kokosa bino prophète olobelinga nini prophète pe loko yo linga malheureusement nga pona linga ko prophétie te akobeta yo loko moko boye yo moko yebisa idée non na zamba problème na zamba difficile a créer siko ayebi psychologie ala beti yo loko biloko na ba ventir ngai soki prophétie ezate na côté parole de Dieu et l'équipe prophétie c'est ça prophétie est un message au nzambe apesa na nzela na biso prophétie la kinini et la kisi nzambe alinga loba siko lobi si munoko na yo nzambe azoka neti mutema munoko ave loba il faut mutema parce que Bible zoba c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle mutema il fait tourner lobi sa munoko prophète azaka munoko azama loba te azama makanicité mutema ne muto ko recommander munoko eloba siko yo munoko ko loba ka yo moko zandoki vraiment. C'est ça le peuple de Dieu. Non, comment le va prendre intérêt à poche. Mon oncle le va yango me muteme tindi yangote. Et le va prendre poche ezoko ça. Ne ba ventir zo salmali. Yango na linga parole de Dieu. Benga docteur nazana problème moko boye. Que dit la parole de Dieu na problème nazana ngo. Nazo botate loba na nzambe. Elobi nini liloba na nzambe elobi nini pona difficulté pona maladie on nazanango ndena koyebisa liloba na nzambe elobi boye par ses maîtrises tu seras guéri de toutes sortes de maladies. Maladie ozobela eza maladie incurable minganga balui okubika te bakisi ezali te mais la parole de Dieu dit il a porté nos douleurs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et même temps où tu sens les chairs de poule. Aujourd'hui, nos paroles de Dieu sont kotayo. Il y a un moment où Jésus-Christ a koufaka a sekui. Il est capable. Comme on est tombé, comme on est comme on est comme il y a ma maladie nyoso. Maladie à sida, yesu abikisaka. Cancer, yesu abikisaka. Tuberculose, maladie à myome. Kyste, fibrome, ba infection, ba cancer ya utérus, ba cancer ya foie, cancer ya forme nyonso yesu abikisa, cancer même ya makila. Ata miso zomona bien te, ata ozoka dépression. Jésus-Christ est capable de te donner la stabilité. La Bible dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nani akolo ba makamba bona mokili. Bill Gates, Ameka, ba Afrika to kenda na ndaku na ye. Si tout va Congolais, tu quoi ça est le lokaka. Bon ici là. Mais Jésus-Christ le patron des patrons a dit venez à moi. Et puis on a impératif boya kotika la te yaka na mikumba na no peso kimia. Oza ma problème, oza mikumba nini. Yesu a peso kimia. Tu vois comment la parole de Dieu guérit. La Bible dit dans leur détresse, il invoqua l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole, virgule, et il les guérit. Amen. Guérison ce n'est pas la prophétie qui donne la guérison, madame, messieurs. Ce n'est pas la prophétie qui donne la vie. La Bible dit, la prophétie disparaîtra. La Bible dit, les dons disparaîtront. Mais la parole de Dieu restera pour l'éternité. Tout ça, ce sont des choses éphémères. Aime la parole de Dieu. Adore la parole de Dieu. Adore Jésus-Christ. Attache-toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Bible Zolbana Josué. Médite, Josué chapitre 1. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Nuit, tant que tu bien, médite la parole de Dieu. Quand il y a la prophétie, prophète, médite la parole. Médite la parole. Médite la parole. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Que cela reste dans tes lèvres. Garde-la. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Et ça, la différence entre qu'on soit succès et qu'on réussir. Bah, ministère, ça va succès. Mais va réussir ça. Donc, nous avons ça succès, mais réussir. C'est autant la parole de Dieu, on médite en haut. On soit succès, puis on réussir. Aux couturières, aux succès, puis au récit, aux musiciens, aux pasteurs, aux succès, aux prophéties. Là, on va noter, nous avons la prophétie, nous avons la prophétie. Mais, quand on a là, il y a tout. Dans le banzambe, il y a des choses qui sont
après vie. C'est ça, la prophétie par l'excellence. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, examinez-la. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Merci. Donc, prophétie, il faut tout examiner. Voilà, on est sur le côté négatif. Alors, le côté positif. Mais docteur Patrick, pardon. Tout ça est négatif. Tout changé. Mais, na côté kaboité parce que na zuba sous question mon makambo utikoloba parole de Dieu yango ka tu erotika là toujours. Maintenant bino basali na Nzambe lelo parole de Dieu l'église ezali susu te. Maintenant comment bana na Nzambe bako vivre parce que lelo na ba église to komaka reçoit la bénédiction. Reçoit Ninyoyo, voyage à Poto, Dubaï. Okobote nini okosala boy. Pour la nini beauté ya biso isusu vraiment parole de Dieu pendant ndenge sengebelité. Liboso na ba église na ndenge ya kalata musu to kola. Tozali koyoka soki ki église jamais ba kotika la kozanga ko tangi koyebisa bino makambo ya tambola boy, to sanzambe boy ba 10 commandements na l'église était makali soki. Vraiment aux a raison. Mais wana na l'église musu pas na ngaite. Na ministère obakeli baninga be na bakeli bango be na ngaite ba pasteur musu bote ya parole pe bazali nga nazali docteur de la parole de Dieu. Docteur ezali 5 ministères. La Bible dit étant descendu dans les régions inférieures de la terre, il a ramené avec lui les captifs jusque dans les régions les plus supérieures afin de remplir toutes choses. Il a fait un don à l'église. Il a donné aux uns comme apôtres. Deuxièmement, comme prophète. Troisièmement, comme pasteur. Quatrièmement, comme les docteurs, ainsi que les évangélistes. Je suis docteur de la parole de Dieu. Là où il y a des ténèbres, là où il y a des zones d'ombre, biso yaka couper sa lumière. Musana ngwana ko interpréter parole de Dieu. Ya ngwana zapena don, ya ko interpréter ba noto, ya ko interpréter ba vision, ba songe ya batu. Ozomona ngana salaka ma sécurité na parole na kakulaka parole de Dieu te na teka parole de Dieu na sentiment te kuna vie ezalaka bomo ezali peli wo ezali na kate loba na Nzambe na promesse ya vie na promesse ya bomo promesse ya royaume des cieux ya nouvelle Jérusalem na promesse ya lifelo otosi okende na lola ozana kimia ovanda na paradis ya sika nouvelle Jérusalem otosi te okende na Sheol so okufi okende na lifelo lac du feu éternel. Je ne négocie pas avec la parole de Dieu. Yango na ka kosama sikite bato balanda nga bayebi que docteur de la parole de Dieu, docteur le prophète Mobikisi ayaka ko pesa prophète Mobikisi. Mon prophète Mobikisi. Je donne la vie. Mobikisi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Tout mon Bible là, c'est mon Bible, c'est ça. Mon gars n'a pas mon Bible si j'hésitais. N'a comme on a docteur Patrick, le prophète Mobikis. Donc n'a pas petit frère ya Jésus comme moi ya nanga Mobikis. Yango na lata comme moi. Voilà. Yango mon attend na ote la parole de Dieu. O epé sa vie. Ndé yango na prophète Mobikis. Na lingama sécurité pour ba âme oyo. Baza ba âme ya Nzambe. Baza très important. Ba âme oyo. Baza rach. Bible zolo baboy. Par son sang, Jésus-Christ a racheté pour Dieu les gens de toute langue, toute race, tout peuple, toute tribu, tout clan. Jésus-Christ a versé son sang pour racheter pour Dieu. Batoyo, basa batoko sakanate. Et ça te termine cher aux n'importe quoi pour un peuple. Dieu va te frapper parce que c'est un peuple où Nzambe a versé sa makila. On est côté négatif. Alors côté positif. Docteur Patrick. Tout ce qui est côté positif, on a pensé vraiment, c'est qu'on a tout à souka pour tout changer. Docteur Patrick, ebele tous église, ba pasteur ebele bazoye bateki, bana na Nzambe ba yene église ebele ba l'unité. Tam mususu azane musumuki. Mais yo bande ko pesera ba prophétie ya bénédiction. Maintenant noté pinza nzela ya malamu Nzambe ti. Merci beaucoup. Na c'est la question, gloire au Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Na temple, obi na zu photo moko na tiena profil nanga. Photo ya tabernacle. Nzambe bisaki Moïse, tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu au ciel. Moïse a veillé en sorte que notre tabernacle est tongama ndenga monaki na lola. Nzambe bisi Moïse, regarde, j'ai
placer à côté de toi Betsalel et son équipe, donc qui je plaçais l'esprit d'invention, il va faire les inventions pour que bakokisa penser nanga ndenge omoni na lola temple tonga maka ndenge wana ezaki na 60 poteaux ya airain ya argent oyo esimbaki tabernacle ezaki divisé na 3 parties, parvis lié na lié na parvis ezalaki na kive de rein. Kive de rein wana ezalaki soko koti na parvis. Parvis esika ya bato nyonso okoya kosala ba benga ablution o to mona bandeko ba musulman basalaka ko sukola makolo ko sukola maboko o petola manano avant nyama na ekoma na lié saint batumba yango il faut petola o sukola maboko. Donc en réalité dans l'évangile on doit prêcher la sanctification. Il y a un message à Jean. Bible so ba que no ay ko côté à repentance, repentez-vous. Repentance c'est l'axi ko bongo la mutemati. Repentance c'est l'axi ko yoka mawa na mabe na yo. Mais oui, bien repentance n'existe pas sur sauter. La personne existe. Il y a une différence entre la repentance et la conversion. Conversion c'est quitter un lieu pour nous comme un lieu pour changer un état. Mais repentance c'est ça que yoka mawa mabe na oyo sali. Eza moto mususu olinga mwasi ya bato. Mais ayoka mawa te. Il n'a pas un cœur de repentance. Moto mususu aza patron futa bato te. Il n'a pas un cœur de repentance. Moto mususu aza na bomba ka bato. Alongola ka bazeli. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Cela veut dire reconnaître mabe na yo. Yoka mawa na mabe na yo. Ndima kotika yango. C'est ça le grand message. Oui, c'est nous tout à battre. Yo moté mutu yamba lola. Maintenant non c'est rapporté. Tant mutu bongo mutu maté okelo la te. Yamba libala. Mais yamba voyage à poto. Libala, yamba libala mais mutu azana asara de kobo. Lelo mariage ils a célébré l'église de Paulin. Pour ani. Ba ministère na ba protocole ba ça de mariage. Basi ba balana déjà. Si le mariage n'est pas luka. Yo ser protocole. Ok n'est pas frère. Ola la katakuna. Osa misala nyonso tu. Ola melage sur ba san ba ibo pa ba semi osali nyonso tu. Boye ba na ba. Ola musala libala. Odo oyo. Nuit de noces o mubala ko ko rêver aya mbangu pona ko bala. Nino bosala ngode akala. Taba mama. Et c'est qui yo lia nyonso. Est-ce que vous tola na taba papa. Ndenge balbo balobaka soki mwana lenta ba mama. Vraiment moi on a pas ici au moins on va passer denta baté on va passer ça so moi libala moulou on va passer denta ba c'est que moi on a moi si elle a déjà taba ya vraiment docteur Patrick alors si on est aquí pour na osoko ngokota il faut soko na boko na makolo ils allaient symbole signe à purification. Sans la sanctification personne ne verra Dieu. Sans la sanctification personne ne verra Dieu. So oza sainté o luka bloka mokili o jongo peut-être bi ozolo ba que non. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oh, senga mabe. Na jambon on a prouvé ba chéri wana. Na kende poto on a ya kine roinda. Ba finga nga na karti na biso na roindi sa pe ko beba. On ngo so c'est revanche. E ko beba na ndenge ni na banani. Tika na répondre positivité. Kende papa. Avance. Yo za mystique. Avance. Matata pour vraiment. Na ba sujet mo ebele to kolobela. Sujet oyo ezota la peka mabala oyo comme ça ba mikolo oyo bandeko na biso komika omoni côté mo boye bangana bafukami azola tisa maman lopeta yo senga mariage to kolobela ngone monsieur koya mais si lisana makambo oyo côté positif ezanini na sepel na réaction ya bandimi ya pasteur Mike balaxi amour balobité vraiment oza papa na biso dad na biso tondimi yo to supporter yo bible so ba que non soki mo pakola na kolo akwei atambala sambo nzamba ko telemisa ye ndeko Mike asenga déjà bolimisi pa nzamba nzamba yo klake mawa atelemisa ki ye déjà aza déjà ngui nzamba sana ye bible so ba que non soko reconnaître les somo na yo o reconnaître ma bien na yo nzamba aza juste un peu fidèle ya kolimbisa yo e bandimbalaxi bolingo na bango e pa ndeko Mike ndenge va na kiti wana est-ce que moni ate balaxi ka bolingo ba memi ke no papa to lingi yo et ça la rappelle bien
omoni soko kwei ndeko moko ayembi moninga kwena mabe ekomi sije na yo ya kotongo nesiko lendisa ye azongela nzela ya nzambe ekomi nde likambo ya kofinga pe ya kotongo masiya ya kaire mokili na yo nzambe ekomi kokufa ye tokomi nde kobomana papa e moninga kwena mabe ekomi sije ya kotongo nesiko lendisa ye azongela nzela ya nzambe bandimi oyo basali malamu balendisi ye azongela nzela ya nzambe mais yesu ayebisaki moto wana oyo ya piscine ya Bethesda lève-toi prends ton lit marche ne pêche plus de peur que quelque chose du mal ezongela yo donc c'est un peu ça pour les bolingo il faut ezala tolinga bakambi na biso tolinga ba dirigeant na biso c'est ça tant moninga za na faiblesse to soutenir ye nga pe lokola pasteur na soutenir pe ndeko Mike na yambi epe lokola ndeko nanga omoni bazobela enfant prodigue akendeki asisi mbongo nde na basi ya ndumba ameli masanga asali ba débauche mbongo esili bible ezoba boye étant rentré en lui-même il s'est dit je retournerai vers mon père je lui dirai père je péché contre le ciel et contre toi mais tant asumukaki contre père kaka na bato mokili mais nzoka bando osala wana asumuka pe contre le ciel si le frère reconnaît qu'il a péché contre le père contre le ciel contre le peuple de Dieu d'office il est pardonné totika okangeli ba porte oya ili sume monani ya bato mususu ezape belebe basala maso. Vraiment, docteur Patrick Lokola TV Zalingonga. J'espère que si je n'ai pas eu bizali la basa il nzambe to bombia esilite to bombia ngo penza to ko sangisa ngona we ya mari demande ya mariage wana to me ko lobela parce que au moins peut être que trop penza na makambi ya papa na biso Mike et memi biso penza vraiment vaste penza makambi ya lobela vraiment traité tellement ebele na ndenge mo pozo lo bakitoko ezo esprit ngal so makambo ebele ya rotuna yo vraiment mais to bomba si jana ya ba comportement na ebité to komi na suka message nini oyo bana na nzambe ba ko retenir na émission oyo ya mokolo mwalelo. OK, message nangi ezali boye bana nzambe apambola bino nazo banda prière na ngai ya 50 jours oyo ezo banda le 14 avril oyo benga ngai oza na problème oza ma difficulté oza malade oza ma problème sérieux ozo luka kimia ozo luka pongi zo yate ozo lala ozo lota bandoto mabe bazo menacer yo bazo landa yo ozo kimia te benga ngai le docteur Patrick le prophète de l'Éternel le prophète Mobikisi l'homme bon l'homme selon le cœur de Dieu je vais prier pour toi je vais toutefois intervenir pour nakana yo yango nde mosala na biso o esengeli to sala oui Paulin tikana loba boy o ke ngana simba ki cité oui ngana tebi que l'homme c'est le cœur de Dieu ça David mais yo mi ba ki c'est ça oui moi o eza ko diembela to oui tikana diembela wana o diembela na onction Paulin ngana zo bisa ngai ndeza vraiment ngana kufa deux fois nzambe ya resistanga nga omoni nga na zinda na fleuve Congo fleuve oyo yo mona maya kalamu nga na zinda na fleuve Congo mutu abima na kata fleuve abimisa nga tombola nga bwaka nga tina mukili kosakana te moko musu na lali na ja 8 ans na kufa nazoloba ambike no ndenge eza penza boye liwe ezaka ndenge nini mutu akufaka ndenge nini Paulin mata esprit na bandi komata bandi kokende tant na komi kuna na monde ya spiritualité na monde ya liwa kuna nazomona soute mulili bato bayaka koluba ko namoni biloko mo tala soko kufe mulili eza kuna mulili ya kosakana te Paulin on ne batela biso ni lumière wana oh namoni ma misamo namoni alemo loto bando biso ya témoin ba bino bat bose kwa kawana biloko yaka koluba ba journal lo bando biso ba témoin ba komela biso wana za lukuta biloko ba témoin de Jéhovah biloko moya balamu wana sala siko émission to so la siko que non na biso ba doctrine na Satan na biso ba doctrine na Satan merci on comprendre merci, donc nzambe azwa lokumu nzambe akumisama na pambo ba nyonso balinga ngai na pesi mote na Preston que l'Éternel te bénisse Preston
Hein, fais bien tes études, hein, ça ira à Preston. Que l'Éternel te bénisse. Na pesi mbote na maman Angèle Rosie Mbote. Na pesi mbote na maman Bwana Titi. Na pesi mbote na Maeva Koko Maeva. Na pesi mbote na Baonyo Subalandanga, maman Jocelyne aux États-Unis. Maman Solange na Papa Noël. Ah, Papa Noël, n'a dit que non. Kalamingite Papa Noël. Kalamingite ma bonne délit. Maman Solange. On est vraiment ensemble. Na Rebecca Manda, na Rite, en Allemagne. Donc, nous avons Apambola Bango. Nous avons Apambola Mami. Vraiment mes condoléances. Mima, soyez forte, Mima. N'a dit que non. Au coup fait la qui maman. Matanga eleki. Yebete Nzambi wa pesaka. Nzambi ni mtu abotolaka. Nzambi ni mtu azwaka. Lokumu ezongi pa na Nzambi mami. Vraiment consolation Nzambi ezali ko na omima. Ngai pe papa nazotika te ko bondela. Pona yo na linga kabino mingi. Zana courage yo na libota mobimba. Bo simba Nzambi mi pambola bino. Merci Dr Patrick, merci vraiment pour na kozala na plateau na biso. Vraiment ko partager le ngona yo analyse et ça livre vraiment bien. J'espère c'est pelisi bandeko nyonso balandi biso partout bozui libako ya Rolanda vidéo oyo. J'espère mutu nyonso asepeli mututu à se trouver na ba problème na ye. Ezaka na te prophétie nde yango solution non. Parole de Dieu eza solution ya vie na biso. C'est-à-dire que ce que l'andi Dr Patrick na bandeli on comprendre bien. Ce qui peut aussi vidéo na suka zonga les sous ne bandeli olanda émission mobimba pour comprendre mini oyo Dr Patrick alobeli biso katina sika oyo. Merci na baye balinga rappeler mukendi, merci l'ingénieur Axe oyo azalaki bongo sima ya caméra, merci na bon délivre bossé qui est merci na maman Fifi Bessa depuis Canada, maman Fifi Bessa depuis Canada, Molandi à Saratola TV oyo azalaka tout le temps ba émission les gars azalaka nanga wana pole ba émission vraiment kitoko, merci maman Nazar komboana maman Fifi Mbessa na eu message na ye. Maman oyo azan étoile makasi. Vraiment. Azan étoile makasi. Alors ma message mususu na koyebisa ye en privé. Abengangai. Azan étoile makasi na moni makambo bien pona ye. Makambo sumo na loba awo ezate mais makambo ya bien Nzambe awo sala bolam kala mingite. Vraiment, merci. J'espère qu'on a un bon message à maman Fifi Mbessa depuis Canada. J'espère mère Oyoki Kaka Nenge Dr Patrick Yaouti Koloba. C'est-à-dire qu'ils ont un message. Merci à maman Sylvie Bayena les Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.